Nana yebite ke chala mwana za azarandoki. Na yebite. Yebisa ngana nanga tutambola kaboye. Nana ngo yebite ke chala mwana aliaki ndoki. Na chala mwana wana peut-être webi solo na été. Claude Machal. Azaki mobali na famille na ye na mwasi na bana na ye. Mais tel niveau ya kindoki ya chala mwana. Aloka moi mobali wana Claude Machala asnola nazala ba preuve parce que moi si ya Claude Machala azali na famille ya Bill Maengele. Pourquoi bana mobutu ba signer ça Laurent Désiré Mkandate? Il est qui ces garçons tanzaniens? Anani? C'est Tanzania zana na mboka oyo. Pour la toute première fois dans le monde, un abruti, un vaurien. Aya otomo ba licencié. Ces garçons tanga wapi? Kabila tanga wapi? Pesa kombo chala mwana. Ah, ande lobi bon. OK. Donc, ce qui lelo a se permettre à finir chef de l'État. Et ça y a dit Kindoki. Et puis Kindoki n'a pas agi moko et comme ça ramoto pe gizengi. Chala mwana aza mwana babengana na famille pona Kindoki. Oh, na éviter. Nazo ko ebisa. Ah, comment? Tuna bato bakola na chala mwana bakobiso ke non, chala mwana Kindoki. Babengana ka yena bo mwana po azaka na Kindoki. Mais famille on bazaka desi parce que Claude Machal a sundona ki mwasi na bana na ndaku aki kokota ki Mario et pas ya chala mwana. Donc chala mwana Kindoki. Oh. So Kindoki chala mwana na kokola ikomo komise kizengi. Ndo moni ba geste wana. En votant Claude Machal a commissaire kizengi. Tambola nzelo tala Claude Machal a kizengi. Claude Machal a koma kizengi, a koma dépassé sur la tomanzela boye. On dit maté. Matondo mingi nabino ba ebotondi sami partout dans le monde entier boali kolanda biso na nzela ya www.congofrance.com. Na pesi bino mbote malamu o babota pa bino pe na tombe bino bolandi malamu. Merci na yo Olivier Viku yo zali sima ya caméra pona bilili et permettre batu balanda biso na bokebi na banda kuna bango. Merci to yambeli bino lisusu lelo président JC Mulumba bipai wapi toko beta lelo lisusu maema koleka na kati na mboka na biso République démocratique du Congo yambo ete to banda masolo na biso moko na lelo to pesi mbote comme d'habitude pe to kozongisa micro pona série ya ba question président JC mbote na yo mbote mwana mboka Josephat. Merci beaucoup président JC moi kala tozali na rythme ya mboka yendo zo mona teme ba o bazana poso mona président JC Mulumba ba yi stage ya fondation ba ya na bango to sara na bango. Merci beaucoup, Président JC. Tobanana nous matali consultation. Toko tapé ma matane ma actualité belé en bokonabiso. Vous allez acteur politique, vous allez dans 4 ya UDPS, vous allez payer 4 dans la UDPS, vous allez payer manko aux alakana honorable Eugène Diomindongala que je salue. Président JC, consultation en cours. Tomoni bandeko ya UDPS. Accompagné na ba parti politique et belé balançant qui marche pour na soutenir union sacrée ya mokonza mboka. Mais pourquoi pas marche wana basala kiango avant ou après? On dirait qu'on va organiser marche wana on dirait bozaki na moi bobangi moko boy quelconque moko banga moko ezalaki 4 na bino que union sacrée simbate yango tesenga ki bosala marche pour na soutenir union sacrée président JC Malobomboka. Okay, bon, merci mon amboka Josephat. Marche ezalaki te pour na ko soutenir union sacrée. Marche ezalaki pour na ko boma mariage ya Kabila ya FCC Nakash. Donc tant que bozolo baké bana mboka ba marché qui pour na ko soutenir union sacrée est déjà soutenu la population peuple congolais. Mais objectif ya marche ya lobby au temps mola lobby ezalaki pour na ko yebisa na chef de l'état pour na ko yebisa indirectement
M. Kabila que biso peuple congolais tolingi sous mariage à FCC na kachité donc deux moni peuple tambola qui d'une manière démocratique binomoko pandisango bozala ki wana bomona ki marche salama ki na lolenge ya état de droit donc eloko moko bakasi ezalaki te nyonso eleki malamu peuple a exprimé qui sentiment na ye et marche eleki malamu. Merci beaucoup, Président JC. Kakana et Matali consultation à Mokonza Mboka. Tomona ki bongo Mokonza Mboka a consulté ki batu ya ndenge na ndenge, ba politicien, ba musicien, ba comédien, ba tout donc ba classe ya batu nyonso parce que ezali union sacrée. Ayamba ki batu nyonso mekasi c'est bongo bandeko misusu to pe ba acteur politique misusu ba proposer ki na Mokonza Mboka il faut akutana na les sénateurs à vie Joseph Kabila Kabange to monaki après ezaki proposition ya Olengankoyi et puis esuka ki wana te to moni susu boni ba tata episcope na biso bandeko ya Sanko ba bechole o bali ko travail pour na koluka pepe kimia na mboka ba tambolaki to pe ba kendaki kokutana na Joseph Kabila kuna na Kingakati bakutana kina Martin Fayulu tout consomme bien que quand on rendu dans toyo kité mais kasi masala ki pasi mokolo ya marche koyoka boni bande ko topé ba marchon ba marchaki boni balaki ko critiquer ba tata épiscope balobi non bangondo ba ko créer des ordres na mboka na biso président Chisamulumba malobo mboka yo mon mboka Josephat avant président Félix a lancé consultation, il y a eu trop de rencontres entre président Félix et Hippolyte Kanambe. Donc, mais dans la rencontre, Hippolyte Kanambe croyait que c'était lui qui gérait le pays. Or que politique, il y a Félix Irène, Hippolyte gouverne, n'est politique au peuple à Boyaki. Mais lui, Namutu Naye, à mon avis, Félix le rôle moi naye bololo naye arrondissement sentiment buzoba naye makambo so président Félix Assali et ça la volonté à peuple la volonté naye. Alors moi je vois pas aujourd'hui tango président la consultation bandeko neti Olengankoyi leçon ni Olengankoyi za na ngoyo kopesa na mboka oyo combien de fois Olengankoyi traître combien de fois soko talika ndenge ya lobaka ke non kamere atambola na lokuta mais soko talika elongi Olengankoyi okomona ke kindoki ezomona na parce que non moni motalingi mboka na yete lokolo Olengankoyi donc mutu lokolo Olengankoyi azana leçon ko pesa bisote biso peuple biso ba autre va na peuple to lobike c'est fini Kabila na Félix Kabila aza sénateur à vie ndenge mibeko lobi. Et dans l'article, il dit que non, sur le sénateur à vie, il faut empêcher de connaître. Alors, Batika, président Félix, à Salam Moussa Naye, Nenge volontaire de Nzambé, il y a autant de Moussa qui est au dans l'aventure. On est allé Basango. Basango, Bandaka na Lobaga. Mosengo, Boyebi, à l'époque, il y a Papa Tshisekedi, et là, Mosengo, Asala, Boyebi, on madame. Asala. À l'époque, à CNS. Conférence nationale souveraine. Mouta bébé c'est qui m'a commis le costo à Kanyaka. C'était Mosengo. Tozongi sous souci mamoké. Seniko. Et Bimisi Chibala. Et soutenu Kabila. Seniko. Et Bimisi Badibanga. Et soutenu Kabila. Lelo Mboka et Pessamina peuple congolais. Seniko aïe les sous. Bazaba commerçant. Ndenge na lobaki na bémission leki lingomba wana ya Senko ezali lingomba ya ba escroc batu wana ba vivaka na bakanyaka na corruption po basa la démarche wana basi ba dju mbongo na ba poche na bango po basa la démarche mais bon ba ko luka kaka kimia JC mona mboka Josephat batu wana ba luka kimia te batu wana o balati ba sultani pona ko bomba bozoba na bango na sia sutani baza batu balingi Congo te baza batu bazangi Congo kimia ba mema biso ti papa Tshisekedi na kufa ba memi lisolo ya vérité des haines basuka kawapi ba bomisa ba soko moni mona mboka Rossi kufa na marche ya episcopo yebisa ngai
ti lelo famille ya Rossi aussi na okufa yebisanga bepisco pour basala nini ezaka IDPS oyo nde moto akendaka ko soutenir famille wana IDPS déjà qui n'a rendre visite na lobi boye omona image ya président Félix té ekotala tango mama iparete babisanga ke mama ya Rossi akufa papa na ye non landa pe malamu na mama na ye pe mais Rossi telemaki na église ya bepiscopo na ba ninga bepiscopo ndeko mususu yo Kapangala Thérèse akufi na marche bepiscopo yebisanga esoso mona Abbé Cholé akeki kotala famille wana Abbé Cholé quoi que yeza spécial na mboko yo landa comportement na bango landa ya mbongo landa ya Abbé Cholé baza bato linkanyaka ba tribaliste bato wana ah bon nous on besoin comme ça baza ba tribaliste kondimate baza motema likundu kundu soki mutu apesi bongo moi kanyaka babandi ko soutenir ye soki mukolo akati baza ko telengana mokolo ba politicien ba ko tomboka balo ba vérité ba bechulo e oza soni oh nous on ça yo baza batu baza kimia baza bolinga mboka te eza participer mawa yango biso peuple congolais to biboye bakende kotala Kabila te etali biso te mais le jour to ko soit décision biso peuple to ko kambo bino moko boko ka vraiment parce que ceux qui lelo alterner c'est salam ceux qui lelo to ko benga Félix Tshisekedi président de la République ils appellent grâce à la pression na bango bataki ya ba marche pacifique yo ko bima na balabala biso nyoso to soutenir bango mende ko jise lelo yo ko wangana yo na ibisa yo ezana parti politique moko te to organisme moko te o esala marche ndeko na idapacité ils ont un organe mogoté dans beaucoup eux comme ça et ma marche il y a celle-ci on a et là qui soutenu par les IDPS au moins une marche beaucoup comme ça la fois passée awa na télémagie bosso la cram baso la marche après le 9 bah ça qui marche au moins il se retrouve qui moins de 100 personnes bah moins de 100 personnes mais à l'époque c'était nous IDPS nous tout monde si mal bon aller tout marche aussi bas maman koka sonité o eza mboko na yo soko bongisi avenir ya mboko na yo te eza pasi modoko ndima yo azate robetela bana no lisolo nini mais Abbé Cholé nazo comprendre bango parce que baboya ki balapa ki ndai ya kobota bana te yango bazana mo Congo te parce que soki babota ki bana mais banga bazana souci ya mboko oyo mais yango na lubité mawa bande ko réalité pas moto zaka moto soki azana na bana atali kelelo soki na kufi bana ngai bakotika la ndenge nini donc mabe oyo nyonso bango ba memi ekurozo kaka po bakene ko kutana na Kabila na Martin Fayulu mwana mbo kaka bandimi na bango moko ya catholique baza pour te no bango bakutana na Kabila oh ne ba kelukani mais bango musana bango ezali ko luka kimia na mbo baza ba commerçant pona bango balobaki consultation et non concertation président faisait une consultation avec concertation té tout se concerté té peu bande konyo so o baleki na ba étape wana ba sali o esengelaki ba tong bazo bimba non message auto qui ça yango té desina naza ba ninge belé et ba eza permis que data comme là non tout ça que le vérité mais soko landi na ba c'est l'heure de vérité kotanga kombo ya moto loba ngane na kotanga kombo ya moto on a zana ina kanda mais moto on a zana ya problème te kotanga kombo ya tando na kanda neti ba tuloko ba Bécholé ba komi simboko lokolo appartenance na bango biso peuple to ko souffrir yo vendre le bité ngai na ke ko consulter Kabila sali 18 na mboko yo moto lembongo na et ce peuple lembongo Kabila a détruit mboka si mboka na pasi a kotonga na Tanzanie azo mboka ba policier awa soki ba policier congolais ba siliki Abbé Cholé ko na problème grave soki la police nationale est siliki Abbé Cholé église catholique ko na problème parce que Kabila zombongo ya ba policier congolais aki ko futa ba Tanzanien ba policier tanzanien côté mais la église catholique nana lobak il est temps que les médiocres dégagent. Non, non, yo kana bisayo. Ngala sala ka politique, yo sala ka journalisme. Ngane na ipa ndenge tabola. OK. Mais ma question c'est nga biano ezali ayo. Na ndenge to sala na compliqué oté. Na ngana tayi shoka kino, uta na mboko na politique, église catholique ememela biso kama malonga te. Yango wana to tika
président Félix asala musala na ye toti kakola tabasulutanya lokuta omoni bango mo ba masere na bango ba funda bango te olandi yango te nalandi te ba masere ba fundi mais katuna na ndeko na bosolo politique ay bisoli ka ba masere bilanga ndi ba masere bilanga ndi nini bon président zona itando ike mais na biso ke no tuna ndeko oya ndeko bosolo politique na non yondo za ko informer ngai pe na okendo ko mener ba investigation landa ndeko nani bilanga c'est-à-dire quoi na ça ba masere bilanga mama ngana biso te ba masere bilanga moto akoma bilanga na ndenge oyebi te yaza masere te yaza mesela bete to le catholique ne boso pasi pona l'église catholique pasi. Merci beaucoup, président J.C. Moulumba. Kasi consultation lelo oyo batumsusu bazana ba mes attentes batumsusu bazako ba bazali dessus batumsusu bako finga Jean-Pierre Bemba kat na bino moko mo contradiction ezali biso tozaki na marche to yoki boni batebele bazana na ngai nazalaki pour te komona Fayulu na mesela bechole parce que ça cop na bango moi ba kende pa Fayulu mbala moko ezalaki te ndo moni ba kende mbala moko pa ya Kabila po ba kosa kino mais Kabila na Fayulu ba c'est le komoko Kabila comme c'est le mona Fayulu yo na bisa yo au moni na plein marche oyo la muka la saki quand tout la muka te décidé ya Fayulu parce que la muka c'est kufa décidé à Kende se comploter, c'est la marche moro tribale soutenue par le PPRD. Donc il y a une marche au PPRD qui a ça pour nous soutenir et pour nous non à violence à constitution. Non. Et ça qui marche oyo décidé to ba la mukate pour la muke kufa. Marche o décidé à ngaya sala et là qui soutenir na FCC. Azoki kanyaka. Na bina mokolo. Bayambaki na moi kaka chauffeur oya kumbaki Fayulu nde apanzaki sango na ye moto oyo kumbaki na ebina kombo ya moto ya salaki kopo wana na kotanga yango na moment porté Fayulu oyo tukozwa mbongo même pas de 2 ou 3 semaines passées akei epa ya Hippolyte Basololi na moi na butu enveloppe ekei ngam na webson na intérêt okosate. Mais il y a une vérité. Kasi vérité on a biso ki. Oko tanga pe komba mutango te so information. Na bi mona mboka. J.C. Moulumba na zoka tante ko biso information lokuta. Na zo biso vérité. Fayulu kende ki na moyi azwi mbongo et pas Kabila kinga kati ba maki na 14h kinga kati. Na pourquoi bazwi enveloppe balandi c'est lié. Muta tegi Fayulu la chauffeur o maki. Ka uti ko mbongo na kinga kati. Donc, quand on a tenté de réfléchir, Fayulu azali mutu ya FCC. Fayulu azali politicien moté, mais tout n'a pas bombole. Fayulu atiki ba parana na Sénégal, ay ko ambrié ki Congo. Mais ne vient où t'as vu? Na lobi boye. Na mboka oyo, s'il faut que somba kinde ko somba. Olanda kite Zoé Kabila et puis qui nani Jamaïca Sambake à côté de la famille Laurent Désiré na 97 yo la ndenge mission na te aux attaques mais aux allez journalistes d'investigation oui si on a besoin d'information les informations yo pesa nga non mais c'est normal yo kindo mino investigation yo ngana na kolemi ko besoin d'information. Président JC awa na moni otelemeli makambo Kabila otelemeli Fayulu pour dire que toko luka kimia na mboka mais président JC likambo oyo ya ko débaucher ba député likambo ko débaucher ba député ko tambola information ko tambola siko to ko ebate ba député boko débaucher ezaka ka ya FCC obo ko accuser pendant 18 ans ba travailler na échec kaka bangona boko luka bo débaucher bango lisusu ba travailler na gouvernement oyo est-ce que boza sûr que réussite kozala tope na 2023 to kozwa compte rendu ya malamu expliquer biso non président JC moi na mboka Josephat likambo ya débauchage ezate Moïse Katumbi azana combien de députés 40 si je ne me trompe pas 41 46 ou 41 non 71 moi na mboka ba teza ba député combien
40 quelques. Mais Kobo Sanate FC Saboto là qui est moins parti. Landanga Malam. Bemba ça ba député combien? 24. Soko Sangisi ba député nyonso wana. Odu ya kasho bakisi. Oyo bactère na bango baye. Balobité librement toye na biso ko s'adhérer na Simaya chef de l'État. C'est fini. Félix attend l'attente ya ko débaucher député d'une manière individuelle non plus. La plateforme na bango nde ba boyi na bango Kabila parce que il dépend qui n'a pas ça déjà passé comme nous a passé. Bango landele tout souté. Soko tali longi Kabila malamu okomona ke ezelongi muta akoyi na kiti pas ba bokilo. Obiso ke pas bokilo ba peso kito vanda ki sango ezaki kobukana. O vanda bo bua tele longi Kabila malamu. Okomona miso wele comme lokola mvuzi. Mvuzi nde. Yemo kwa yebi kwa boko na bandege. Ngonga ya Kabila si eleki. Oyo ekomi makambu ya Kabila ya CPI. Ngamba o débaucher ça. Ekomi makambu ya CPI. Soki yem de ko gérer mboka esengelaki azo avion akende. Akete ponani. Mais est-ce que yebi ki mokola lelo fala ki président bakutana na Kabila na sele. Na lobi boye. Soki président okutana na Kabila na sele. Eza porta mutu ya mawa. Mais na motema na ngai rencontre wana ezokomisa nga libanga nazomona mabe na motema kondima te poso na sauter mbala moko na sala soki na mboka oyo soki président Félix azokondima ko travailler na Kabila aza pene ya koboma ye Kabila ta mutu te motema malamu lekaka te mboko eza ya Kabila te ce pays n'appartient pas à la famille Kabila to uta na Kasavubu pourquoi ba na Kasavubu ba signer ça Mobutu document te. Pourquoi pas Mobutu va signer ça Laurent Désiré Mkandate? Il est qui ces garçons tanzaniens? C'est Tanzanien Zané Namboka Oyo. Pour la toute première fois dans le monde, un abruti, un vaurien. Aïe, on va licencier. Ces garçons Tangawapi. Kabila Tangawapi. Dis-moi, Kabila Tangawapi. Français Aminou. Hein? Oui, n'a pas continué. Au na mboka mboka ya tata yo. Répondre ngana likamba ko débaucher ba député. Na biboye. Na sina expliquer que non, bazo débaucher ba député d'une manière individuelle té. Ezali que ba konze ba plateforme na bango. Ba lobité biso to ndimi ko soutenir hein. Ensemble, ils ont représenté na Moïse Katumbi. Ba du ko Kinshasa Francis Kalombo. Azaka député. Mais azali cadre ensemble. Mona wana il y a gotika la coupe ma député sur Namboko te. Ah bon? Francis Kalombo. A gotika ma député te. Mais Moïse a bengana ite. Est-ce que Moïse a reçu pour Moïse? Mais tozaki na mula femme Moïse. Te comme Malanda. Oh. Alongo proche collaborateur. A comme Malanda. Ah bon? Dans l'épisode. Tant que Francis a dit Kalombo pour Moïse, Moïse a dit mon Europe. Na aéroport, na pied d'avion Simbi, c'est que Moïse, ba bengane pona Moïbi. Moïse a bengana Francis Kalombo pona Moïbi. Kokata kataba kanyaka ceux qui battent pesa Franck parce que les ana ba député belé ba président parti belé bazaba na misala ya Moïse foyeba. Abando futa bango. Ndeti wana. Ba Franck Diongo ba nani ba Jacques Oluvemba. On a zepso nga bomba raté. Oh, Franck Diongo azamo msala Moïse. Oui. Nga mlo zebisa yo. Nga pour comprendre que nga hier na kendaka c'était Franck Diongo a voté félicité. Azaka na prison, a bisaka ba tu na ba voter batu ya ensemble. Et ça logique. Vous comprenez? Maintenant, liste ya plateforme et ensemble. Ba salarié, ba salarié. Ba Jacques November, ba Franck Diongo, ba Nensus. Na ebita yumto. Ba Pierre Lumbi. De fait, akufa, c'est question là me repose à paix. Ba zaki bango tout bana misala Moïse Katumbi. Ba zaka ba salarié, li misala pour la semaine de mon avocat. Donc, bango
c'est normal mais Francis Kalombo ce qui est écoute kolobaté ba doye ba bokaye asa ko mettre la musique tout mbité ce comme na musique président na musique té ça pepele assassin mudango to kuluna mboko c'est Francis Kalombo mutu oya lona kuluna mboko c'est Francis Kalombo Ah bon? na lobango na blague té tolinga kongo mona mboka eza mboka na biso moko soki bolingo ete est-ce que mboka développer président Félix ayamba Kabila te biso to boyiye cette fois-ci on a vérité bino bozo boya mais ye moko ba akomona suka na marche nabi suka na marche na mboka o pour na Kabila bobanga te 2023 c'est pour bientôt to c'est na compte mon mboka 2023 l'élection ezate 2023 élection ezate Kabila tika mboko na buzoba na pasi avant tout ça la élection na mboko il faut tout ça na nous recensement sur recensement sili ndé organiser l'élection. Merci beaucoup président JC to bekendena nous na dossier Italie passeport likambo Italie passeport bana mboke bele ba sepelaki que ndenge tozaki ko futa $250 mais ekomi na $99 mais inquiétude des alliés par rapport à la mafia où elle est 4 affaires étrangères les alliés communiquent officiel mais malheureusement production passeport non te bandit s'il faut les préciser président JC ni no koki koloba na bakonza mboko bakolanda biso surtout na madame la ministre des affaires étrangères par rapport au dossier à passeport wana bon. Et puis moi ba doute ba nungu eza na kati maman nzenza aza maman na ngai kana bi maman na ngai to bunda na ye ensemble na bi force ya maman na bi mutu ya maman ndenge salaka na moni commentaire na sala te ndenge ekitna na 9 to beteli pourquoi tant maman maman mo sala matu futu sala ba commentaire si yango so des moutons salami dans le commentaire pour poser mon nana passeport qui nous $9 et l'on na beaucoup à moyibi o Tanzanie o ba ila biso zoé tala que ba ila zoé na mboka o villageois vilain ba ila mbongo ba passeport ya mboko et sokolier et commissaire mutu mayibi kotanga te Olanda ka mukolo zoé azotanga na ça le discours d'assemblée professeur na mona ba gouverneur na mboka mais vraiment donc loko la yemoko ya ka burika komi mayele ndake ko lokota leki ne pendant 18 ans à 8 ans autant que ça leki na été mabimisi ba député un député burik na assemblée wana kete ko sala nini mais le gouverneur yoka buso ba ningo kana na assemblée professionnelle ba gegeu président gouverneur azotanga discours na ba gegeu gegeu c'est quoi ça buso ba ayebi kotanga ta eza pasi mais bazwi bambongo ba passeport $250 bazo kopesa Tanzanie wana bazwi marché ya ba passeport ba pesi Tanzanie passeport $250 kaka na mboko nde passeport est cher passeport sur le bino na 9 ana pesé il faut ba mona mboka baloba ki to bana na 9 ekokita ngam na promet ekokita ko se déranger te président JC so tout le monde ba magui na kati na yo lukaka yo ne so pe na rapide donc so omoni magui ya ko yebisanga Olivier Fikou na biboye soki omoni magui ya ko yebisanga po maman nzenza na kokene gauche droite za maman na ngai to bunda na elitio na IDPS na ko gauche droite na kokene mbala moko tata bu yela nga ba preuve parce que mbuka fe bonga oza mbuka Kabila te oza mbuka Kabila te oza mbuka ya Kabila te na fiche parcellaire ya RDC kombo ya Tanzanie ya ka Hippolyte Kanambe te ba côté na famille Laurent Désiré non c'est ngate Joël Telobaki. Merci beaucoup bino ba bolandi biso partout dans le monde entier to comme osu qui s'met au kata boyete tout na président JC ingratitude ozali titre ya chanson ya album ya mama Mamou National Tchalamwana ozali ko
tambola pe o batu ba lobby batu ba fingiye ba lobby o ba koki koloba président JC Mama Tchalamona yembi nzembo mais atangi kombo te malgré couleur politique na ye mais to komona batu ba ko finga ye elle a sali le nom ya président de la République a sali boye président juste to ko ebate est-ce que na mboka so za na couleur politique mususu lobi makambo coïncider boye il faut ka ba traiter yo pour muta en to pe makambo boye expliquer biso na no eloko wana ekolo oyo vraiment et salami na kata nzema mama Tcham parce que ba fingi na ba bêtise ya ba nidité na ye ba makambo bebe excusenga batu boko landa biso na bandako ko finga mama mamu national afinga mi président JC malobombo ka yo expliquer biso na nous vraiment bon moi na mboka ngai na zokata ko landa buzo baté mais nangina na omega pe ko éclaircinga nzembo wana esi ebimi na ba CD et ça déjà disponible na ba plateforme à téléchargement nzembo ndenge nga na kanisi lipo na nzembo wana na moni ke studio o ya kendaki nde ba sepela kité parce que yena na bimisi yango te mais bisika o ya kendaki ko fabriquer ko da studio o ya kotaki nde ba sepela kité na eloko wana nde ba bimisi yango ozolanda parce que azali en plein studio. Maintenant, il y a des gens qui ont été azarandoki. Il y a des gens qui ont été azarandoki. Il y a des gens qui ont été azarandoki. Il y a des gens qui ont été azarandoki. Il famille ah oh, nga éviter. Nous avons ça. Comment? Tout na bato bakola na tchala mwana bakobiso ke non tchala mwana kindoki. Ba bengana ka yena bo mwana po azakana kindoki. Et on va appeler ça comme tchala mwana. Ah, dès lobby bon. OK. Donc, ce qui lelo a se permettre à finir chef de l'État. Et ça y a dit kindoki. Et puis kindoki na ba âge moko et comme ça ka moto pe gizengi. Mais il y a tangi comme chef de l'État. Na lobby boye kasinga na zo ba popo ya ba tuninga ba lobby te. Po ngana za na ta musique tchala mwana te. Na yebi ke abotola mona ya o elata ba polo lemba na ni Claude Machal azaki mobali na famille na ye na mwasi na bana na ye mais tel niveau ya kindoki ya tchala mwana aloka mwana mobali wana Claude Machal asnola nazala ba preuve parce que mwasi ya Claude Machal azali na famille ya Bill Maengele mwasi oyo abotana Claude Machal abalaki na mbongo baboti bana. Si je ne me trompe pas, entre Sylvie Maengele, parce que Azan mon ami, mon grand frère Bill Maengele, que je salue en passant. Bill Maengele, qui bon frère Claude Machala. Mais famille on a bazara desi parce que Claude Machala ndona ki monsi na bana nandaku aki ko kota ki Mario et pas ya Chalamwana. Donc Chalamwana kindoki. Oh. Ce kindoki Chalamwana na kokola et comme se kizengi. Non, mon iba geste wana. Maman, bolanda ba goudron ya jeune oyo. Yo za pembe. Metela ba bana baso ya mwindu bazo pa kola biloko moko boy. Mokolo na mona tela mona na centre handicapé Nathalie Boeti Nabi Mawa Kindoki na kimukolo. So asingi président Félix et kolongo la président nini. Donc album na ye et kolongo la président le côté. L'essentiel de l'ongole bango na pouvoir. C'est fini ya. C'est notre pays. Donc, écossais là, Moutouba ko pouvoir à cause de la paix Oya Lingi. Mais ce pays appartient au peuple congolais. Si on débat ko finga e bon président JC Zamala. Et zana batu o ba supporter buzo ba wana te. Ngana ko contribuer bango te. Bango pe bon bango to buzo finga ba mo ngiza malamu. Nga pe na lobby yo po benge sundoki. Gindoki. Te na beti li solo ya tshela mona ke. Tshela mona ba bengana ka ye na ndaku na bango po azalaka na ndoki. C'est une sorcière. Tout n'a pas trouvé de tchela mona bako bisayo. Prévenez que en votant Claude Machala comme ça qui zengi. Tambola nzelo la Claude Machala qui zengi. Claude Machala comme gizengi, comme dépasser sur la tamanzela boye. On dit maté. Tela pour la zone de mikolo. Pour moi là que non que mboko ya passi. Kindo qui peuple congolais
bolanda te parce que kofinga président Félix et kolongole le côté tcha mona alia kindoki na bomwana nde monisi et commissaire qui mukolo kizengi. C'est fini. Merci beaucoup, Président JC. Merci de nous sur la division dans le monde entier. Tout comme on a souka poto chité. Président JC les loba souka na yo. Ni no koki koloba na peuple congolais, tout na diaspora congolaise ou ba kolanda biso partout dans le monde entier. Au bazali surtout causer la compte rendu à union sacrée. Au surtout bazali causer la changement na mboka. Bon. Les loba ni oki loba na bango. Avant de loba li loba peuple congolais. Na ebisi na batu oyo bavana kana Daniel Safu yango Safu osala ba bêtise ezo simbana oyo bato ayebeli yo te tango l'état okanga yo kolobati ke non Félix te parce que tango yo beta ba journaliste ozo simba bango na nzoto Daniel Safu ozo sala erreur messieurs Daniel Safu ozo mimona yo kiyo politique basala ngo bongote messieurs admettons que mutu oyo Daniel Safu ke kobeta ala par exemple ndeko JC Mulumba maman quand cause la terrible cela veut dire na kindo beta Daniel Safu na hôtel oyo alalaka choki on dit on a zo bongo pona ngala bundela peuple na bundela peuple nga buzo baté Daniel Safu accueilli ko intimider petit wana asimbi frère wana na aéroport asimbi na bilamba journaliste bisika na zalaki na ki mafute mati mais est-ce qu'on a expliqué que Safu là la wapi Safu là la immeuble moko la victoire bisika ba transport ya au moins nzela OK nzela ya docteur ya centre ya docteur Matusila bisika ba transport ya Régie des eaux. Immeuble Mozawana, hôtel Mozawana, na droite. Daniel Azola. Ah bon? Na moi si moko ya Mobangé. Na chambre moko ya Mukie. Safu. Safu o besoin na Daniel Safu oyo. Na biso ala la bisika moko suba l'action okoka moi. Na répéter boy. Daniel Safu ala la studio moko ezali na immeuble o ezali hôtel Mozali na rond-point Victoire avec place où on va transport il y a nini il y a Willery Régie des eaux hôtel Mozart na droite wana to ça na émission na c'est immeuble wana na la sabino bisika Daniel Safu là là na studio mo muké deuxième niveau la sonne après avoir confiné na ba mukeba ya commis sous na ba journaliste na biso ke na habité ces garçons et là on azo ko s'emporter na nini et là ils ont emporté boy c'est être malade ou bien bandima au côté Moutolibo na parlement admettons que Moutou oyo journaliste oyo Daniel Safu simbaki na zoto qui azali par exemple les JC Mulumba par exemple azali cousin JC Mulumba frère JC Mulumba na bête Safu ngondi matin si on ninga saka buzo bana wana un jour Safu akoya na piège JC Mulumba qui ninga ezali na aéroport aseli qui dit ba ko na maboko na ngai ninga na ngomba ye c'est méchant a commencé na sengi na petit frère wana journaliste wana koti kalikambote s'il faut qui député et bangi sauté basi ba expliquer biso humilité bisika oyo ezaka na valeur na bisika ezaka na valeur te ozo na humilité tango ozali na kati ya parlement nde ozo na humilité mais tango mili banda comme individu comme tout autre individu donc pour préparer émission na ko expliquer bino na la bino na image ya bisika la dernière fois là na studio là na chambre hôtel merci. Merci beaucoup, Président Lobi Lobasukate. Bon, Lobasuka, on a dit Bandeko, non, sur la fondation JC Mulumba. Tous à la Bomoko. Ceux qui baninga, se retrouver sur Koyo. Kebino n'a pas se retrouver, Boza na Kimia. Tosi Manakanda, Tosi Manaka, pour que Mikolozoya, Tozo Banabaction, il y a FJSM, Fondation Jacques-Claude Mulumba, mon élaka. Na personne n'a bino conseil boy. Bisiga non sur Bozali, moi, notre FJSM. Soutenir chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Nous allons nous retrouver. Merci.
Merci beaucoup Olivier Vicourt, toi qui étais derrière la caméra. Merci à toute l'équipe technique de congofrance.com. À nous revoir la prochaine. Restez toujours branchés dans notre chaîne YouTube. Vous ne serez pas déçus. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement. Merci. Bye bye. France.com, site ya Kolo Masolo à danger, Masolo à Kitoko. congofrance.com